Nasepelaka makasi koyeba ke bozalaka ebele na bandaku na bino pona kolanda Mag FM ya mokolo ya lelo oyo ngai nazali na esengo makasi ya ko présenter le bino yango mbote na bino bipai nyonso bozami pona kolanda Mag FM. Tofungola magazine na biso pona koyebisa bino ke Sénat esili na ko convoquer ministre ya ressources hydrauliques pe électricité ayeba na ko expliquer bango pona nini misala ya barrage hydraulique ya Katende esuka na nzela bozo ba détail na élément oyo. Ezalaki mobange ya plénière o ekumbamaki na ye mei professeur Modeste Bahati, président de la chambre haute ya parlement awanakati la chambre des sages bayokanaki te babengisa ministre ya ressources hydrauliques pe électricité aya kopesela masolo ya construction ya centrale hydroélectrique ya Katende. Ministre Olivier Mwenze ye alakaka ba sénateur que misala wana ekosila kasi kino lelo eloko moko esala marate kaka ndenge bakino balobaka système ya fongola misu kala ingangu kala technique sénateur Denis Kambai ayebeli habité fo mwana mai o membre gouvernement aya kopesela masolo po blague ezalité esengeli population ya Kasai ba bénéficier na courant après démarche o ya kobengisa ministre ya ressources hydrauliques ba sénateur ba votaki pe lisusu na mbala ya sika prorogation ya état de siège pour la province ya Nord Kivu pe ya Ituri. Kaka toujours na kati ya plénière oyo esengé na bino boye ba été deux propositions de loi ezalaki examinées en seconde lecture. Ezalaki bongo proposition de loi modifiant l'ordonnance loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie, pe sous projet de loi modifiant et complétant les décrets portant code pénal congolais en matière de prévention et protection de la traite des personnes. Ba sénateur ba kovande longo na ba députés nationaux na cadre ya commission mixte paritaire pour na ko voter loi oyo mibale yango wanande esalaki masolo ya plénière ya le 1er décembre. Situation humanitaire ezali kokoma kaka catastrophique pour ba rebelle ya M23 baboyi na bango kotosa ba corps ya Luanda bazokoba kaka kocha désordre kuna na est ya République démocratique du Congo bozo ba détail na élément oyo. De la situation sur le terrain. Nakati ya briefing presse hebdomadaire oyo porte-parole ya gouvernement abengisaki porte-parole militaire ya gouverneur ya Nord Kivu aya kokumbela masolo ya situation o ezali koleka esengé na bino bokanga ete ba M23 bazali kotia matoi mangongi pona ko respecter ba résolution o bimaki na sommet ya Luanda balingi kotika mutu te bazali ko continuer neti boye bakotaki na kati ya localité ya Kishishi kune pai basalaki ba massacre kasi FRDC et longo na force régionale pe bazali ko continuer offensive na bango. Ministre des droits humains Fabrice Puela o azalaki pe kati na briefing presse hebdomadaire oyo asili ko belela ete ba M23 bazali na makambo mabe ya kozwa bana mikie ko kotisa bango kati na rébellion po te basala makambo ya mabe na ba population. Gouvernement congolais kala mingi te akofunda yango na justice internationale po te Rwanda o azali na makanti ya mabe elongo na ba M23 basila ko samba bakoka kozwa ba sanction o esengeli pona bango. Gouvernement congolais alobi akotika boeta kokende na likambo o tina supote population ya est basila ko vivre kimia lolenge esengeli. Gouvernement congolais azali à pied d'œuvre elongo na ba allié na ye ba partenaire na ye ya ba pays membre ya EAC pote batala na mikolo mikoya ba décision nini susu bakozwa. Kasi porte-parole ya gouvernement ye avanda kimia te alobaki pe lisusu président ya Rwanda akomi na suka na soni wana yango bilobela ezwaki ya liboso ya parlement na bango na yango RDC za na kobanga te pote mapinga ya FRDC bazali kokende se liboso kino bakokende tina suka kosukisa M23 eyokani esengeli koyeba que Pape François akoya na République démocratique du Congo le 31 janvier et pa iwapi akoumela akozonga ti le 3 février bolanda élément oyo.
que nous avons accueilli. Pape à Kozala na Kinshasa le 31 janvier. Kinshasa et Kozala ville où Pape a visité à Kozala wa Kino Mokolo le 3 février. À Koya Kokende na pèlerinage d'épée bisikani à Kozala accompagné na ba archevêque pe bande comme Soussou ya église d'Écosse ba Kokende pe na Soudan du Sud na Cuba. Nalingaki natalisa awa na kombo ya tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ki toyambi nonce oyo batindeli biso pe nouvelle oyo bapesi biso ete Pape akoya bongo na mois ya janvier awa na Congo démocratique précisément na Kinshasa. Na kotalisa ete ezali ya solo tozwi bongo invitation ya chef de l'État pe ya ba épiscopat ya église catholique awa na Congo po ete invitation o batindelaki biso yango pe totondisa makina ya esengo tozwaki bongo biyano ya malamu mingi. Ndenge boyebi bien que na juillet arrivé à Pape rataki mais na ndenge ba yeko confirmer biso lisusu ete akoya ya mbalo na janvier que to sepeli ete lokola akoya biso tosi tosali nyonso esengeli pe tobongisi ba dispositif nyonso pe population congolaise nyonso déjà bazali prêt na ba personnalité mususu po ete bayamba Pape totikalaki enke tango ba reporter ki visite na yembala liboso yambalo to bandi ete ekoleka na malamu pe Pape akoya pe tokoya maye malamu message toye kopesa yango wana tokoba toujours na esengona ya kozela Pape na tango oya malamu mingi Congo démocratique azali kolekisa tamoko ya mo malamu mingi te na o etali bongo ba problème na est Congo to bandi ete Pape koya na ye na Congo démocratique kozala vraiment eloko moko ya malamu mingi biso gouvernement tokokoba kobunda po ete to ya mabongo Pape ndenge alobi ete akoya na Congo topesi awa matondo mingi na batu nyonso oyo bazali kobunda po ete visite wana eleka na malamu pe ba mons nyonso oyo baye awa tozali kobunda po ete eleka na malamu À Kinshasa pour ba bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te pipa vangu po na reportage. Bien public ya ville province ya Kinshasa ezalaka nango lisusu na eta ya malamu te, c'est-à-dire banzela, ba passerelle, ba fait de signalisation, ba marécage, ba éclairage public ezalaka lisusu na eta ya kitoko te. Soki otali na ngambu ya banzela okomona banzela ebukana bukana mituka ekoma na difficulté ya koleka. Na ngambu ya ba passerelle ici ebebi misusu kutu ekomi na risque pona koleka. Soki tokei na oyo etali ba éclairage public na moi okokanisake na butu ekopela nzoka nde na butu epelaka nango te soit moko okokonstate que banzela na butu ekoma molili. Na oyo etali ba fait de signalisation etikala nango kaka ba échantillon ya pamba yango ekoma ko créer mama na embouteillage lokola pe ba chauffeur na biso bazalaka pressé nanya kolekisa muninga bango nyonso bakoma kowela nzela nyonso wana po ba fait de signalisation esalaka lisusu malonga te. Na oyo etali ba marécage na nzela oyo permetaka que ba piéton bakatisa malamu okokuta misusu kutu elimwa nango emonanaka lisusu te ba piéton bakoma kokatisa na difficulté misusu kutu akokende kokatisa esika o esengeli te yango pe ba accident ekoma kosalema mingi nyonso wana po bakonzi balandelelaka ngo lisusu te bazalaka mbangu ya kotiela pe kosala inauguration kasi na oyo etali suivi po ba bien public wana ezala kaka na eta ya malonga wana nde basalaka te bakonzi bazalaka na négligence makasi okomona ti ekobeba nde bakoya lisusu kobandela lobi okomona o toke inaugurer éclairage public oyo ezali makambu ya soni makasi en pleine capitale biloko boye esalema ba autorité bofongola misu na oyo etali ba bien public po mbongo ebimaka ebele po nengo kasi esengeli pe bosalaka entretien nango boye ezali kitoko te.
Avenue Asosa ezali na état ya malamu te, route ekomi impraticable na ndenge ya kosakana te. Papi Vangu pour na reportage. Banzela mingi ya ville province ya Kinshasa ezalaka lisusu na eta ya malamu te. Soki otamboli oko remarque que banzela bukana oyo ekoma impraticable. Awa tozali na croisement Asosa Kasavubu, plus précisément na Wenza Bayaka. Binomoko botala ndenge nzela ebebi depuis mvula ebetaki mai oyo etondi awa ekomi kosala pasi mingi na ba chauffeur pona koleka nzela oyo. Botala ndeti mutuka oyo ekati nango moto na katikati ya nzela, bakomi komema batu na mukongo po bakatisa bango bamema bango esika mai ezali te. Awa botala ndenge mituka esalaka file ndien nyonso wana po nzela ezali nete kitoko te. Soki mutuka na yo ezali ya matindika komeka na yo na nzela oyo te po okopikwama. Botala ndeti oyo ebimisi milinga po radiateur chauffe lokola esangani na mai, milinga ekomi kobima oyo ekomi risque makasi pona ba client. Bon, koto yo eza koto moto comprendre po si to lobi mingi to lembi to mona selo to loba te o awa e koma libulu mo ezaki no ya muke bokunda te libulu tie mone komi ya munene bo. Donc alors mitu kezangi nzela na biso bata makolo na minute, donc toi mal à l'aise toteka bien te puisque soki mutu ke le ba mai belé et soya ko bebisa ba biloko na biso ezokota tina ba kesi boto mona ki jour wana ba ko bwaka kar ya mabele awo bo na ebite soki bourgmestre mutatinda ki kar ango soki nani toyebi na biso te banda pe ba ko bwaka kar wana esa nango pe eloko moko te ba mai ezaka plein. Bon, o elonga ezama bakisake ba konzi ba songa biso bena po parce que so boti kaka boy libulu benezo timu kazo ma libulu bat bazo koya donc yomoso filmer o nasi ozu ba image de bat bazo koya ba mitu kezo kangama même si biso batokoteka boy donc ezo pénaliser biso ma casse vraiment. Nzelango ba lo ba 0 trou eza wapi bazoli ya mbongo to futa bango ba quittance metala ndenge to nyoka ma obimi ndaku okweya na mai libulu mozindo makasi oyebesi kozokota te bapie bamituka kobeba me mai muke kanivo eza te kokire bakanivo eza te donc pasi na mboka oyo. Gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila elongo na bourgmestre ya commune ya Ngiringiri, est-ce que bozali komona nzela oyo te modèle ekufi? Boluka solution na lombangu po misala ebanda babongisa nzela po tozali na période ya mvula ya boye kitoko te. Tala ndenge population bakomi konyokwama yango wana population balobi bakotindika bino ti bokopela nzela oyo elata elamba esika bango basepela po boye kitoko te. Tandenge tie tandenge salite makasi. Kinshasa, capitale ya République démocratique du Congo, et koma nango mingi na bosoto. Pour ce que tamboli oko remarqué, ba milliers mingi et koma nango salité na ninga osakanate. Kinshasa, la belle Kinshasa et koma nango la poubelle. Okozanga komona te na ville province ya Kinshasa. Ba fulu bisika nyonso ezala na centre ville ezala ba milieu périphérique nzela nyonso ekoma nango fulu na fulu baka niveau ekoma boucher ba poubelle publique kutu etonda kasi misusu balongolaka na bango ba salité place wana te. Nzokande premier citoyen ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila alansaka service ya Kinbopeto oyo batu basepe
basepelaka makasi po ete bandimaki ke na service wana Kinshasa ekolatela mba esika ekozonga kin label. Nzokande service yango msala ya malonga vraiment esala makate po ata curage esalemi na bakaniveau salite etikala kaka wana après mikolo ebele mvule kobeta batu bakoniata et puis salite ezongi nango lisusu na kaniveau bafulu kilikili toyebite soki ezali nini to Kinshasa balakela yango mabe po ata bakonzi bazosala ndenge nyonso po ete kineko ma propre kasi ezali kaka kozala salite. Nzokande kovanda na bosoto ezali malamu te bakonzi bo multiplier befort ebele po peuple evanda na environnement moko ya malamu boye. Typhoïde, malaria ezali tout le temps ami ya quinoa boye ezali kitoko te boye bela. Misala ya kobongisa aveni Mombele esuka nango na nzela population baleli Chris Mukuna pour na reportage. Tangu kote mususu na ville province ya Kinshasa banzela ezobeta madada ezotonga makitoko botala a na venu Mombele na commune limité bisika nini bomoni bandeko balandi lolenge nini ba travaux ya construction ya avenue esuki awa kaka na bakaniveau batongi pona bango abu pia kasi botala na nenga liboso pont moko ezalaka wa ezalaki kosunga bandeko pona traverser de part et de l'autre société oyo ebandaki kotonga bakaniveau ebuka yango croyant ke balingaki batonga esika kasi lelo esika yango ekoma liziba c'est-à-dire ceux qui mbule beti bandeko bazandinga ndinga milelo na milelo mai kokotela bango na bandaku basi ba perdre biloko ebele ba dégâts matériels esalemi ndeti papa oyo ya komina ye kopepa mai na lopango lokola moto ezali koloba mbisi ezali pasi ya kokamwa tango bamonaki kamera ya Mag FM ekitaki pona bango ezaki soulagement pote bapesa message na bakonzi ya mboka omoni eloko so ngo sala ozali eloko te batikaka toyaki na bashino bayaki awa bayina bajina bango bila biso complet oyo sala nzela bashina bakei société moko yawa ezanga eloko te e buki so po ezaki awa o ba sala pont ti lelo batiki so ba dégâts kaka nde tozali awa banda bakenda batia biso kaka boye simananga bozomona catastrophe wana so botali bien câble mer oya SNEL simananga wana so botali poto wana ebukani ekwei à cause ya batu oyo bayaki awa mena eloko nazo senga na gouverneur de la ville na Jekoko Mulumba est-ce que baza wana pona ko aider chef de l'état réellement? En tout cas, il faut pas répondre biso par les actes. Ça fait au moins 3 ans, bah travaux ici l'a raté. Une fois mon gouverneur à l'Ekaka Boye, gouverneur de la ville à l'Ekaka, ça l'a raconté au carnaval, na ba fanfare, ceci. Et on croyait que passage n'est pour Moussali dans la cheveux, mais ça fait 3 ans. Et à part ça, dans 3 ans, c'est au moins 4 sociétés. Oyoyo, bazo ça là, ba fil, na même chantier. Et puis ceux qui s'arrachent chantier était. Au contraire, le 4 sociétés en question, basali ba fil bekawa, ba kaka ko baby ça ko empirer. Fachi Beton Mukwantombolo, monsieur le président, bana Mombele baleli balobi, bangonde ba premier combattant na yo, soki osali eloko ekozala vraiment malamu mingi. Kinshasa ti mokola lelo ezali kaka na ba condition boye kitoko ta. C'est na mokondile masala di sungi moko président Fachi Beton. Pine à train à kiki. Likolo ya kozanga mbongo mama akufeli mwana na ya mwasi esali pasi mingi na population bolanda element oyo. Likolo ya kozanga mbongo pe kozanga esika ya kovanda mama oyo a perdre mwana na ye. Ezalaki ndenge nini mama atikaki bana na ye pa bandeko kasi lokola boyokani ezalaki malamu te babengani bana babandi kokende pa ya mama bakutani na mama na nzela
oyo akufi boye azalaki deja na fièvre ya makasi. Lokola maman azalaki na mbongo ya komema na hôpital te, abandi ko bunda pona kozwa mbongo amema mwana mbangu na hôpital, mwana akufelela na nzela kaka ndenge bozali komona. Evenema oyo esalami nde liboso ya palais du peuple, oyo esalaki pasi makasi. Botala ndenge mama émotionné, mwana na ye akei kaka boye likolo ya kozanga mbongo. Lokola na Kinshasa bato mitema malamu bazanga kate, bawewa bamonaki scène oyo esali bango pasi, bayokani basangisi mbongo pona kopesa mama oyo lokola deja perdre mwana amema ye ata na morgue po akunda ye. Bino moko boyoka ndenge bazali koloba. Nga na difficulté ndaku natika bala nga bande ko nga baboya ko zo papa banga za voyage. Natika bala nga ndaku na so plateau vandaka nakuta bande ko la babimisi bala. Babuki parti mwana yana so batine pa mama bango ya ngai. Baboyi bango na sengi pa voici na zui bana. Ndanda ko vana bango. Ndaku na bengi bango ba yela nga bana nde ba yelinga lelo ebembe na mone ebembe. Mama oyo awutana mwana e masina. Bakomi awa na triompha awa na palais du peuple mwana kufi. Siko kufe sabi so passe nga na moteur esalinga passe. Pepe na ndeko ya mwasi lokola ye. Mama oyo atiki bana na yeye aboti. Biso baboti esali biso passe makasi po tomoni mwana sili makila. Il faut toujours charge ya mwana oyo tokune me tomoni mama ndoki oyo aye kotika bana ke ko sala kindumba esali biso passe makasi. Eloko elekani lelo mama bando utana azaki likolo moto na mwana bakomi ka liboso palais du peuple mwana akatani ta mwana akatani mwana azangi tata nazo te ya bandeko biso abasi na te bandeko biso abasi pona bazala na motema pio po anini soko za ndako ya libala za na patience ndeko na biso akoza ta musu abomi libala ake atiki mobali ta musu mobali akoza la ke bitumba toyebi na liboso palais du peuple wana tomoni député ata moko te ko sunge bembe yango na se tomoni ata mutu moko ayepo na sunge bembe te bato bakomi sunge bembe bakomi ba chauffeur à moto biso ba chauffeur à moto tozi volontaire ko sangisa mbongo ebumi 250 000 bon tozo bembe to tyango na morgue biso toza ba député to ba chauffeur à moto maintenant banyoko la biso na mbongo ba yeba biso to sungaka biso ndata lelo to swali oyo teleki na ba député. En tout cas boye ezali kitoko te. Famille soki bozali na problème boye bana kosungana parce que balobaka singa ya famille ebenda na kasi ekata na kate na ngambu mususu tokosenga na bakonzi na biso ba renforcer na no ministère ya affaires sociales oyo ebandaka kosunga peuple soki ministère wana ebandaki ko fonctionner malamu mama oyo tangu mususu alingaki perdre mwana na ete po alingaka kende mbangu kuna bapesi quelque chose soigner mwana na ye ya boye kitoko ten esali pasi pe mawa. Mag FM esali bino élément oyo pona koyebisa bino que ba chauffeur ba yebaka lisusu importance ya rétroviseur te ba comment ko utiliser ba receveur na bango pona ba guider bango. Henriette Futila apesi biso ba détail. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na mbouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba. Iwana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandi kokende yango totuni ba chauffeur est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout ceux qui receveur aza distrait et que chauffeur a précipité
éviter okomona atuti mutuka mususu to pe mutu o azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger pona ko éviter makama mingi o ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Yo mutu obela ozwa lobiko te kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur okozwa soin ya kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Ozali na besoin o enregistrer album tope maxi single Kimambangu na studio Liloba kuna okokuta ba matériel ya kitoko makasi Holanda. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba.
na yo na oyo etali prix te à cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique oyo basangisaki mayele pona kosala édition ya mokolo ya lelo na sima caméra tozalaki na la choco frappante Bénédicte Kapende yende mutu abenzinga bilili kitoko makasi po bolandanga na bandaku na bino na plateau tozalaki assisté epa ya Lionel Ngolo le garçon sexy oyo azalaki wana pona kotala musala ndenge ezali kosalema kitoko kasi yambo toka bwana tozali na page rose. Joyeux anniversaire na bébé Alicia Kachingu oyo abotami mokolo ya lelo tika ete oumela na mokili ya tata Nzambe toleli yo mingi mwana na biso oya kitoko makasi kola na sous protection ya Jésus Christ umela na se ya mokili okende liboso. Toloba lisusu nini kaka ndenge tomesana koloba eloba nango maître Billy Malouwa Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Oyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te